bazwi libako ya bolandi émission lokumu na mama Mwilu émission kotalisaka monene ya mama Mwilu na misala ye asalaki kati na yamba kimbangiste elelo association des femmes kimbangiste ekoma mokili mobimba epai wapi bamama bakosalaka mosala bamama bakanga boye mpona kopesa tata Simon Kimbangu kyanga ni maboko. Mama Mwilu solo tokotalisa bino epai wapi tata mokonza bule ndenge ba mama bakeleki omboka nkamba basali mosala tata sepeli alobi esengeli atindela bana na ye maloba oyo bakozelaka ntango nyonso solo tokolanda na monoko ya mama comptable général mama Belinda Monazo atalisa biso maloba oyo papa tindeli biso ba mama ya mokili mobimba tolanda. Papa alembaki akotaki ayebisi biso tokende dimanche na ntongo ekomi na ntongo vers ba 8h papa abengi mama Nsilulu atuni koza prêtre papa alobi biso tolobiki ngeta papa abengi biso tokende na résidence biso nyonso tomemanaki na résidence papa ayambi biso na salon d'honneur kasi eloko ya kokamwa tata molimo mosantu alobi bamama nyonso oyo boyaki bino nyonso bokota na salon na ngai bato nyonso bazokamwa papa azolanda su bato mingi te vi eta ya desante me mpo na nini bino nyonso papa azeli nani atikali totondanaki na salon d'honneur ya tata mokonzi ya bule angola bayaki plus de 35 personnes RDC biso moko toyebi bamama communale na biso nombre tozalaka bazalaki mpe na kelke komite na bango alors tozalaki ebele RCB bayaki seul tozalaki ebele na salon d'honneur ya tata mokonzi ya bule tata mokonzi ya bule ayaki ntango akuti biso wana azwi maloba asepeli alobi bamama oye papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisi biso boye natonganisami na esengo makasi na lolenge ya bino bamama na esaleli na bino bamama na kopesa maboko bozali kopesa ngai ntango nyonso naza komona misala bozali kosala natondisami na esengo bozali kopesa batata misala place bazali baza na esengo makasi na misala bozali kosala borenuvele luteni papa alobi esika wana nde esika papa yangeli alobaka ete bamama biso nde tokobanda kolia bana na biso kotuta na maboka mpo nzala ekoya kasi lelo ye tata molimo santu apesi biso mosala ya lutendele lelo lutendele ekomi lokola poto papa alobi merci makasi na bamama aza na esengo makasi alobi batata bango nyonso misali place bazali batondisami na esengo na ndenge torenuvele lutendele basoso bakoti ngombe ekoti meme ekoti tozozela
ingénieur ayaki. Ingénieur autaki Nigeria ayaki azati lelo aza na mitendele mpona installation ya babati po ete batya basoso. Yango na ntina na kutu mama général akendeki nkamba te, papa ayebisaki moya atika bapaya ye bango moko ezali te azala na bango. Papa alobi ete Mobutu soki azwaki ide ya kosala Daipen azwaki inspiration na Lutendele. Yango etindaki tata mokonzi Mobutu asala Daipen. Kasi ntango pasi ezalaki ntango papa Mobutu asali Daipen, biso moko tobebisaki Lutendele esalaki pasi na banzambe. Kasi lelo na nzela ya bamama Lutendele zongi ndenge bango balingi aza na esengo. Alobi batrater misato eza na nzela kala te kokoma point noir. Moko ekozala na Kunzulu, moko ekoya Lutendele, moko ekokende Kinkewa, nde bakokesala bilanga kuna. Na Mbanza-Sanda ekozala kosala na Mbanza-Sanda esali mpe na Kinkewa. Tata Molimo Santo alobi na bamama ya Kinshasa boye Lutendele bilanga ekotosala yango tokoki kotikela bamama ya Congo Central bazouta mosika po ete baya kolona biloko biso tozali aza na posa yoka sango tokotaka ndenge tozalaki kokota tolona bilona nzala eza koya na mokili biso nde tokolesa mokili nde alobi tokota ebele tosala mosala na Lutendele ayokaka te bamama bazokota ebele mosala ezali makasi. Tata Molimo Santo alobi lisusu courant oyo eza na Lutendele eza trop faible aza na posa tosala misala ya makasi po ete torenforce susu kapasité po babiloko totie ilifo courant ezala ya makasi po ete esala malamu ebebisa te. Alobi lisusu tosomba baantifoudre mpona kobatela babiloko tosi tosombi na motuya ebele ekoka kobeba te. Tosala misala ya makasi baantifoudre wana ezali biloko bakosombaka mpona koevite kake ebebisa biloko oyo bainstale kuna. Alobi ete aza na 4 entreprise aza kosala batata babato de pêche me aza kozongisa kaka matoni soki alobeli bongo azongisa epai ya bamama. Tala ndenge bolakisi batata nzela lelo bakomi kotelema mwa mukie mpo balanda bino lokola bozali kotungisa bango lokola boza kotuka bango bandi kolakisa bango nzela bakomi kolanda bino. Alobi tolemba te ya kosala na bamama atie eliki epai ya bamama motema na ye eza epai ya bamama poche na ye eza epai ya bamama. Yango tata Molimo Mosantu adekrete lisusu ntinsani munene alobaki na biso alobi bozwa programme na sali le 16 janvier 2022 alobi eza férié. Mama moko ya Kinshasa kutu etikala te ezali ntinsani ya mokili mobimba te kasi RDC contre apaki ya mokili mobimba. Bamama ye alobi le 16 janvier RDC contre apaki ya mokili mobimba. Likambo te papa alobi match $50,000 nde tokokundela contre apaki ya mokili mobimba posa na ye tolamisela ye mpe batata bango mpe baza lokola biso. Nde alobi le 16 moko azanga te eza mpe ferie nkamba mpe eza pembeni tokende ebele mpona kosepelisa tata mokonzi ya Bule. Kasi mpona bamikili mosusu RC na Angola papa apesi bango date ya le 5 février bango na Europe. Donc Europe akokunda na RC na Angola me biso lokola toza mapinga na ye motema na ye bao bakotiaka eliki apesi biso apaki ya mokili mobimba contre
baza kozela alobi bamama na ye lelo mosala ezala makasi po ete azwa yango asalama yazali na yango kosenga bamama tolemba te mokolo ya misato bapesa biso ezali mokolo na biso topesa tata molimo santu maboko tata ate biso motema koyoka tata molimo santu elikana eza epai ya bamama tata alobi mpioka koyebana sinelo toza kosalela na kamba ya Yerusalemu alobi eza ya leta tokuti courant ezali na kamba te kaka papa kosalela mazutu bakataki courant ezosala tata molimo santu pasi alobi courant ya leta me mpioka ifo esalama po ete biso tozala libre po ete toalimente mokili nde aza na bosenga alobi ete 4 entreprise aza na moposa ya liboso tolona tokokola lutendele aza koinsiste soki lutendele tosilisi toke kunzulu soki kunzulu esili atuni bamama yangola bino kozali na madele bamama bayebisi elingeta papa tokende kuna po ete mosala ezala makasi mokili mobimba ekoya koluka linyoko epai na yo mama ya kimbangiste me tozala koki te topesa ye maboko na banza maloba nyonso oyo nalobi na oyo mosusu okokoeshape me bakle tata molimo santu apesi biso mati ya le 16 alobi biso poshi na ye soki azali akosenga biso bamama biso nde tokosepelisa ye tokontinue kopesa ye maboko lutendele ainsiste lutendele tokende kolona 5 hectares basalaki kuna kotala bamama ya Kongo Central bayaki ekomi kokuta bato mbongo po ete bakende kolona pandake biso mpe na Kinshasa tozali mpe na bato bayebi kolona soja me bazoluka mosika Kongo Central mpo balona awa soki mendo présent moke ifo bazwa bato bakuta bango pandake biso tozali bamama totelema nzambe ateli biso motema tolakisa bolingo na ngonga oyo nde tokolakisa bolingo na biso epai ya tata nzambe ntango toza na bonzoto nde tokolakisa bolingo epai ya tata nzambe kasi so toza lisusu te nde tata nzambe akorekompense biso par rapport na oyo tozali kosalela ye na ngonga oyo soki nzambe alingi yo kangama na ye sala oyo azali kosenga yo po tozwa kimia mpe mapamboli na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Barika ndiye tata molimo santu oye toyoki te toyoki te tosepeli te tosepeli te papa yebi ke lelo tozali na match contre apati nde match oyo tokobunda lelo esengeli ezala makasi ndenge mama mbuta bazali koyebisa biso tolongola kilo mingi tozali na kilo tolongola kilo oza na mbongo na yo pesa zala na esengo ya kopesa epai ya nzambe na yo komisa mbongo na yo na banki ya tata molimo santu kuna mapamboli tika totonda mayeba pesi biso mokolo mwa lelo okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu merci. Le président ya parti politique na kombo ya président Badi Baluku nazalaki awa te azalaki na mikili ya poto ntango nayebisi ye alobi eza likanisi moko ya malamu mais ifonga mpe le 6 avril nazala nabi oke nzambe apesa makoki aye kokoma le 5 na butu le 6 kozwizela tokomi na nkamba ntango tokomi na nkamba wana biso toza banon kimbangiste toyebi nzela nkamba te toyebi te nkamba ezalaka ndenge nini ezalaka wapi bazwaka biso wapi basalaka ndenge nini toyebi yango te biso wana tozokende neti bato bayebi nzela te baaveugle tokomi oyo babokita na mbanza ngungu tokoki na mbanza ngungu obo il faut kotambola lisusu ngai banda kokanisaka nkamba eza kaka na pembeni ya makadamu tokoti nzela yango tokoti toye kokoma 4 heures
tant tokomi tozalaki na kati ya motuka ya bakimbangiste bazolakisa biso tant tokomi wana tomoni escalier bayebisi biso escalier oyo eza escalier ya bawei biso bato ya bomoi tomataka yango te totalani tolobi bakimbangiste yango balekisi bawei koma bakoya bawei ya mokili mobimba ya afrike mobimba balekaka awa nalobi bakoleka awa ndenge bato bakufaka ebele bongo baleka awa tokei tovandi papa ayambi biso topresente statut papa apamboli biso alobi misala na bino eza ya kosala nini ya kopambwama tozongi tobandi misala effectivement misala ezalaki eza ya kopambwama le 12 octobre après 5 mois nalobi c'est encore une occasion ya kozonga epa papa comme azofete 70 ans bango balobi 70 ans eza signe moko prophétique tokende mpe toyiba lipamboli na biso tozwi invitation azalaki nga moko papa président ya parti mpe aza te nake kuna na nkamba nakokoma na nkamba kuna programme na ngai ezalaki nasala 3 jours mais nasali 10 jours nakosala 10 jours wana nayoki makambo ebele kaka ndenge ozovanda mpe nayokaki namoni papa naloki mama alotisangi balotisinga boye biloko ya bawei ovanda boye sanye ye biloko ya bawei bolesa nkamba bolesa libota biloko yango eleki nde na chaque matin nabanda kofukama nayebisi ata bato babanda oloba makambo wana na bisoki eza ya solo nga mpe nasala nini namona me mutu oyo nalingi komona nalingi namona nde papa nalingi namona papa ndenge papa oyo aboti ngai mpo papa akufa depuis 2004 et puis depuis 2004 biso na ndenge toyoki ke bawei mpe baliaka papa mbenza nde asechargeaka ya kokende kotika biloko ya bawei kuna na nkamba esalaki nga pasi nalobi donc depuis 2004 papa aliaka te papa alataka te esalaki nga pasi nalobi soki eza ya solo papa simon esalaki namona te eleki nazongi naye komona ndoto nde na ya 2 jours ka namoni ndoto wana esalinga mabe namoni papa ya kokonda makasi or papa alekaki nga na monene alekikaki nga na molai me papa azalaki ya kokonda makasi papa azalaki propre te papa azalaki na bilamba ya kopasuka azalaki na bilamba ya kopasuka esalaki nga pasi nde naye kobenga moko ya bino awa nayebisi ye nalobi naloti papa ayebisinga mami nasepeli makasi ndenge oye boye kota na ndako ndenge oye boye nakozwa kimia nakolala sikopeli natali papa nalobi papa akufa papa ye kosala nini na ndako oyo mama nde ifo azala donc etungisinga makasi nalobi moke oyo naza nango ndenge namonaki papa na makambo oyo nayoki antuka ifo nasomba mwa biloko naya kotikela ye ke papa alia me makambo nazoloba nayebi ke bakomonanga bakoloba ke mami abengi libona mami boye mami akomi moto abakisi mami akoti na bakisi ya bakimbangiste koma eske ye mpe akoti komakambo andima makambo aboye me nalingi nafongola parenthèse moko nabengaki mama nalobi mama namonaki papa naloti papa mama alobi omoni ye ndenge nini nalobi namoni ye ya koponda sali te bilamba epasuka alataki ndenge nini nalobi alataki elamba moko ya shokola alobi eza elamba na ye oyo alingaki makasi
makasi nalobi mama bilamba oyo eza kuna na ndako kuna oyo bandeko na ye bazoboya kozwa bokangisa yango botinda wana Kinshasa ekokomela alaka atiki bomengo ebele papa atikeli biso bomengo atikeli biso bandako atikeli biso mituka atikeli biso biloko ebele biso bana na ye tokokelela eloko nzala te me koma ye akelela soki moye ezali tinda ata mwa mbongo na renforce na oyo na kozala na me anatanda mama atinda na ye kotindela papa na kosepela makasi azo po façon namonaki antuka ezalaki malamu te nde situation nde likambo oyo na ye nango moko na bino ayebisaki nga te mercredi bamama basanganaka epuis basengaka bato oyo moko bawei yango na ye koya mpona kotikela nano papa oyo ndenge abimelaki nga na ndoto na façon azalaki nalingi azwa kimia alala alata asokola azala propre pour ke akota malamu na Yerusalem mboka ya mapambo. Botondo. Merci beaucoup.